Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndenka Nalobaka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Beaucoup vivre en go parce que 5 minutes. Il y a un monde makambo que 5 minutes Ndenka Nazali ko préciser bino ezali sima ya parti politique te ezali sima ya candidat présidentiel te biso to lobaka soki makambo malamu za to lobby makamba ma BP to lobby parce que tozo dépendre na batu moko te tozo dépendre na mutu te na kanisi bino moko bolandaka 5 minutes boyebi ndengi na lobaka na kati ya 5 minutes. Donc avant na banda 5 minutes ya lelo ezala ba sujet mi balé na kolobelela. Donc na lingi na zongela quand même émission ya radio na sala mise au point moko émission ya radio ya MLG radio 99.7 oyo elekaki bomonaki na yambaki Chatumba na compte ya UNC ya Vital Kamere. Je vais dire une seule chose. Nayaka pour nous la polémique na batouté, Nayaka pour apporter les faits de ce qui s'est passé à Genève. Congolais lokola aïbakatu, aïbitu, alala kananyoso aïbi. Quand il parle, vous sentez qu'il y a habité. Les Cambodgiens, ils ont sécurité, ils ont Cameroun, Burundi, Rwandais, na yaki a occupé le récit de ce qui s'est passé à Genève. Baboui na bango, c'est leur affaire. Baye kolakisa, ngana ya obona ko ebisa Félix Tshisekedi a komi muto asadi boye, Tshisekedi asadi boye, alungina nya tata na ye, ce n'est pas mon problème. Alors d'abord bango va combattre Tshisekedi ko langate, mais soki Tshisekedi a sa raison. Ce n'est pas parce que ça, Tshisekedi, à cause de la raison T. Tshisekedi, ce que ça a raison, les lobats, tu vas se rebaguer. Ce qui Félix Tshisekedi, ayoka base n'a été, à longo la signature n'a été, ça serait dangereux. Tshisekedi a sauvé le pays. Il faut qu'on reconnaisse une fois, mérite Yamutu, même s'il est ton ennemi. Les Congolais, ils sont dans une dimension de haine tribale très avancée contre les Balouba. C'est ça ce qui tue tout. Nana za muluba na ke soutenir Kamere. Na ke soutenir Kamere te Kamere za Saint-Esprit. Na ke soutenir Kamere te Kamere za Nzambe. Kamere za anjeté. Kamere za mutu, azana bambeba, akoki ko faillir, akoki ça de mauvaises approches analytiques, mais il est un homme, un humain comme moi. Mais je le soutiens, je soutiens ses idées. Na soutenir Nzambe te. Ata Nzamba sala mukiri baboya ye na batu. Nzamba beti batu na bumi bangote. Mais les Congolais, ils mutu. Oh, ce qui est Félix. On est pas sur beauté. Vous savez que Félix a un avantage et bien il faut le faire en côté. Parce que Félix a quoi qui attend on dit. A combien de Kinshasa pour boyer. Base Félix One. Il n'y a pas de macambo. Mais nani Martin Fayou dans sa base. Azana mon côté de mettre. Martin Fayou va dépendre de Moïse Katumbi. Va défendre totalement des gens Pierre Mbemba, doit dépendre de Mozito et de Freddy Matungulu. Base naïe, ce sont ses principaux acteurs. Des bakomemaye, bako dicter ce qu'il doit faire. Mais Félix a l'avantage. Même Kamere a l'avantage. Vous Kamere, dans un mois si naïté, dans un mois naïa boti naïté, j'ai les droits Yakoboya. Makabozo sar na boyango. D'abord tant on a quelque baba nous mettre la reçu de ce qui n'a reçu téléphone à ici caméra, abi caméra. Pour la première fois je vais te manquer du respect. Comment toi à ton âge on peut aller te faire signer des histoires, te faire dicter des choses et tu acceptes pour avoir seulement des pouvoirs à notre nom. Moi je ne peux pas accepter, je n'allais pas marcher avec toi. Je suis libre. Mais Matungulu et Martin Fayulu, azana motokobi se makambuana te. Denga na epsaki bino que na koyambela bino mutu moko ya ba parti politique ya bato bazalaki na kati parce que biso tozalaki na kati te makambo lekaki na kati to ebité mais ce qui est vrai oyo toza penza sûr et certain que makambo ezalaki na kati parce que bato bako changer avis ka boité tozalaki na affaire na ba mikonja ba parti politique bato moko responsable ceux qui va changer avis donc lelo bako ti rando c'est que y a eu quelque chose donc bon mon émission
Oui, les gars, il y a MNG Radio, bato ba bengi, et puis bato bazali ko continuer, ko benga po boye bezali en direct ou pas, mais ceux qui to diffusent ngo na to publier ngo na YouTube, c'est que et c'est les gars qui na radio. Na radio ezali MNG Radio tous les samedis de 14h à 16h. Donc toyambaki semeno yo eto les gars mutu ya UNC ya Vital Kamere, samedi le 24 novembre de 14h à 16h na Royambela Bino, représentant il y a UDPS où yazali chargé de mission il y a Félix Tshisekedi yepe aroya kopé sa version naie. Après tokozwa muta MLC, après tokozwa muta Fayulu, après Bino moko ndeka na lobaka. Je vous laisserai le soin d'en tirer vos conclusions. Donc, bon, ça la conclusion na bino, botala ke politique ezo mema biso wapi. Donc, pour Bolanda émission en direct, et ça va possibilité. Mais ça tout bateau bazali na 77 na Melé aux alentours, bakoko ta 99.7 FM, balandi na bande FM, bamisusu bokoti mbala moko na site ya radio mngradio.com et puis bateau balingi batala en live baba mona biso ndenge tozali kosolo là. Donc nazola sabino ndenge bosa il faut bo s'abonner na kanisi bozo mona na ba image bo s'abonner dès maintenant na page ya Kleboa original. Kleboa original parce que ba Kleboa mususu ezali pe amoniato ezali bokeba bo confondre te ya biso original parce que bo idéologie et bima na générique oyo ya Kleboa parce que na yebsa bino ke soki ezalaki ndule mbele na zwa disque d'or mbele na tondisa Zénith na Bercy. Donc bokeba na Kleboa il faut que ça l'attention Kleboa original bokoti na kanisi bozomo na ba image ndenge na like bino bo s'abonner ou bien bo sali j'aime après bokolanda biso samedi. Donc samedi ezali de 14h à 16h ezali concept moko eko permettre bino bo kota na émission bo poser ba question na bino moko na invité na bino directement. Donc nazo tie la bino botala déjà bande annonce ya émission ya samedi 24 novembre de 14h à 16h. Après la version de l'UNC de Vital Kamere par rapport à l'accord de Genève, ce samedi 24 novembre 2018, je vous donnerai l'occasion d'écouter celle de l'UDPS par le biais du chargé de mission, M. Massamba Kinwani. Je suis M. Kinwani Kamitatou Massamba. Je suis chargé de mission du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je confirme ma présence à l'émission de M. César Ngadi pour parler de l'accord biaisé de Genève, qui est un accord que nous qualifions d'un complot contre la République et contre l'opposition. Ndenge kaka na ebisaki bino pe na prometaki bino il faut toyeba réellement nini elekaki na accord ya Genève toyeba vérité ya bato bazalaki na kati kuna oyo baponaki Martin Fayulu comme candidat commun ndenge boyebi Félix Tshisekedi na Vital Kamere balongola ki ba signature na bango. Samedi 24 novembre 2018 na émission na bino rendez-vous avec le patriote na koyambela bino cette fois-ci membre ya UDPS chargé de mission ya Félix Tshisekedi na kombo ya Massamba Kinwani akoya kopesa version na bango ya UDPS pour bango balobi ezalaki complot po na mboka na biso. Donc Félix Tshisekedi abikisi mboka na biso bokoyoka ndenge akoloba. Donc bo hésiter te po na ba question na bino bo poser yango ekozala émission ndenge boyebi ezali émission téléphone ouvert. La confirmée présence Ngai Kinwani Kamitatou Massamba chargé à mission ya président Félix Tshisekedi Tshilombo. Na confirmé présence Ngai na ozala na émission César Ngadi poto solo là na peuple congolais toyi boye babo solo na maso elekaki na kati ya accord wana ya Genève oyo tomonaki ke bato ya mitema likundu mitema ya mabe bakende kosala likopa mpona kopepisa lokumu ya opposition pe lokumu ya mboka. Ça se passera le samedi 24 novembre 2018 de 14h à 16h sur la 99.7 FM MNG Radio. Nakanisi Bolandi bande annonce donc na royamba mutu ya UDPS azali chargé de mission ya Félix Tshisekedi akoya kolobela biso oyo bango bamonaki na kati parce que balobi ezali complot
munene ya mboka na biso Félix Tshisekedi a sauvé mboka. Donc bino bozawana bobenga bokobenga na numéro zo défilé 01 64 38 54 68 et puis na numéro ya WhatsApp 07 53 36 38 09. Donc bo yoka bien émission eza en direct de 14h à 16h samedi tant to tchakango na site wane zalaka rediffusion. Donc on a kanisi rendez-vous tozui ezali samedi oyo 24 novembre de 14h à 16h sur la MNG radio 99.7 FM. Donc si on a zali kokota na sujet na biso oyo ya lelo ya 5 minutes batu tout baza focaliser na makambo ya ba Genève oyo iti koleka awa Baponi Fayulu comme candidat commun à Batunyo, surtout après ton monaki, boule échanger, il y a Kamere, il y a Félix Tshisekedi. Bino tout vous allez focaliser kuna, mais bobo sanateke, kana chien, kanambe nyanga la kata rwandais azali koboma batu. Donc bomoni ke mikolito leka abomi ba étudiant, mais ba étudiant elo konga na comprendre te ba étudiant ba sopi boule, ba étudiant bazali batu moko batu mutu penza. Tamo buto bandoko ka étudiant te ba étudiant ba kosala soulèvement populaire ba bandi yango parce que ba bomi muninga na bino ba étudiant bo sopi boule bo vandi kaka nie ba tindeli bino ministre na bino ayako loba makambo moko boye bino bo vandi nie vraiment boyo ki si soni venza na kombo wana ba étudiant musu ba bota makala te ba ebite ke kombo ne zaki lovanium. Donc le vanium bana le vanium so ba lati bi continue bango wana bandoko lata donc so li kamba ndengo wana balingo ko tambola ba kei ti na palais de la nation place kana chien kabila wana zalaka azwama solo mbala moko na mbutu na dikosi me bino étudiant na comprendre te bo fani na bino nie ba bomi master na bino donc kaka boye donc bota la photo ya bato ba bomi ba maso ba bomi donc eleki kaka boye na dali ko la bino image ba image botala ndenge eleka ki ndenge trouble wana eleka ki type ba bomi ba master na bango botala bino mo na ba image. Binomo bolandi na ba image donc eza prisa mawa donc kana chien kabila oyo azokate ya nganga na zolo bake kana chien nyanga na kata o musenzi ya kabila akoki kolongwa te soka longwe to sali perte parce que il faut azwa solo na mbutu pe na dikosi donc ozomona siko eleki boye eleki kaka boye donc ba étudiant bo sali le côté ba étudiant vraiment na ebite bozo ko kamusa ngai siko bomoni kana chien kabila nyanga la kata na gouvernement na ina batu na ye bazui. Donc balatiti chapeau na policier moko na relaxa bino na image policier moko balatiti chapeau donc yem tamboma ki étudiant wana donc basalika neti basaliki na rosi mukendi baponi zo bakaka mutu moko ka bo innocent batu batie wana babi ye mutu abomi mutu est-ce que siko bo mituna siko policier o batu o balakisa biso ba nyanga la kata o ya gouvernement balakisa biso abomaki rosi chimanga akendawa omoni ke siko batika na bango ye donc ezana ko ka pona ko camoufler makamdenge zalaki de pobo kazake bakangi mutu abomaki mutu na tuni bino siko soda o balakisaki biso bakangaki te o abomaki krosumuke est-ce que basala keni
donc tisuko basala rien aussi bokenda kufa atika bana papa na ya kufa donc betidia bino bo na ebite betidia bozo bata babulu bozo bulete na ebite loko ni ba pesi betidia donc bana penza ya lovanium bana ba lovanium babomi demasa na bino kaka boye kaka na ofele na Rwandais donc boyembi na kaka hôtel ba image boyembi kaka oh donc yebela non il fallait bon marcher bino penza bo pour ça soulèvement populaire peuple landi bino na sima mais basali bino masolo masala bino kufika boye bazu chapeau na wala sabino botala siko bakangi soda moko babike ye muta bomaki bino mo botala ba image. Le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Matete, distingué membre de la composition, mon major, la police de l'Est s'est rangée pour vous rendre les honneurs. Il vous présente le prévenu qui comparait à l'hôtel de séjour. Reproché pour avoir donné la mort à Hyacinthe Kimbafu, étudiant en 2e licence mathématiques et informatique à l'université de Kinshasa, le suspect comparait déjà devant le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete. Il s'agit du policier Mawanga Kulutu Odon. Le tribunal a mis à la disposition du prévenu 3 avocats afin d'assurer sa défense, cela en vertu de l'article 63 du Code judiciaire militaire. Étant donné que la victime et les témoins à charge cités par l'organe de la loi n'ont pas comparu, le tribunal a renvoyé la cause à jeudi 22 novembre 2018 pour l'instruction proprement dite. Affaire à suivre. Binomo bote na ba image ba lakisi soda batu donc ba biyem tabomaki mais siko suite ko zandengini na pesi na exemple siko soda o abomaki Rosimu Kendi akenda wa basala e nini basala e eloko moko te asa bima na e batika e libre zapeka ndengi ka basali siko betidia penza bopesi mawa pe passe na motema ba bomi masana bino ba bomi ka pour rien na Rwandais botiki na bino ka boye eleki na moka boye donc pour battre tout bazali ka en esprit ya makambo oyo elekaki na Genève donc makambango eleki krabo na ebite penza betidia penza nazo beta penza c'était na kombo ya Lovanium kombo waneza kombo osaka nango te donc jamais étudiant bako kufaka boye botiki kaka boye ceux qui na ebite ceux qui ba pesi bino nini nazo comprendre te problème na biso ba congolais ezali kanachin congolais na ebite ceux qui tozo kende wapi ki boule na biso comme ni congolais azaki muta ko boule mais congolais a komi ko boule eloko moko te na ebite soki eloko nini kanachin asali biso soki ba masanga wana bato ba melaka na ba terrasse kuna e bebisi bato ba mitu na ebite congolais yebisu eloko alingite yango na bomoni ke ngai nazali ko telemela kaka makambo na ko tika ngote na bano sala ngo bebiso ezali makamba sous-titel wana penza il faut to telemela ngoto bulango bien parce que congolais to yebi makambo to lingite problème na biso ezali kanachin Kabila kanachin mais Kabila wana Rwandais bazana masola CCC abimiseli biso mutu na yemoko dauphin na yemoko Shadari allez congolais comme c'est qu'il a dit c'est qu'il a fait donc to comme na biso qui dit bah longo ya ça mais non mais ce qui Shadari aleki ezali kanambe kaka donc biso photo ça là tout alekate Kabila bomoni ke zoba Kabila kanachin wana ndenga panza na opposition bomona ba chibala bazalaki penza donc mutasala ba plus de 30 ans na papa Tshisekedi donc akomi na ye ko sala tourner na ba kasai pona ko donc pona ko tinda batu ba voter na bango Shadari akomi ko akota na ye donc na kati ya majorité donc vraiment beaucoup de personnes comprendre que mutazalaki locataire ba komo yiba ba $500,000 na katandako. Donc mutande kona est bino penza boko ya penza bo changer boule. Bo siko ba misuso bazali banda bazo boule ke atala penza masana to zaina ba mpiaka to defa ba mapa li banda awa lelo comme na ba $500,000 ba misuso pe bazo zila bazwa poste po ba sala biso masolo neti chiba na sali. Donc problème na biso zali kanachin azwa masolo na mbunchu pe na dikosi mais tant que Shadari aleki ezali même système soko ba bon Shadari après ceux qui ba ça ndengeni parce que ayebiti na nina taki Shadari wana mais siko ba opposant o bazalaki donc o bazana élection présidentielle bazalaki soudé tout d'un coup ba bebani donc pour bon na ka ke mboka moto ebite ndengeni tozo suka donc ba monde ba sanganaki ba sali rassemblement ba komi le ba moko ba kekuna na Genève ba yokani ba bimsa Fayulu 24 heures après coup tout allez Félix Alongwe caméra Alongwe donc ozomona ke donc kanachin
à réussir même qu'au Pandasiko ba candidat présidentiel. Mais tant qu'on baza ya ko Pandana ndengwana nani penza akoyi ko ndimake opposition eko gagner. Ok, so bazala ki ya osangana ndengwana de lo que so ki o Shader a gagné attaque toute communauté internationale ba tout ba mona ka que non majorité est tichée parce que ndenge nini Shader a ko gagner ba voix ya MLC, il y a UDPS, il y a Katumbi, il y a nini donc siko bo panzani ndengwana ndenge nini penza tokoko ndima penza ke opposition eko gagner. Mais boyo que nazo tshela bino boyo ka ndenge Félix azoloba ne calmement que donc aza peta sûr que ako gagner na ye donc nazo comprendre était ceux qui va gagner vraiment nazoloba lelo penza monde entier ndingo dans 5 minutes avec ces angades ceux qui penza opposition et gagner l'élection oyo classe na loba penza que donc médaille to pesa donc nanga médaille to loba penza que seigneur za penza commission moko électorale indépendante ndenge ba loba mais nga nazo mona ndenge nité bon nako loba ke nazali vraiment pessimiste na yebite donc na yebite mais nga nazo mona majini nité oyo donc opposition ko sala pour gagner parce que seigneur zali ya nyanga la kata ya nani et puis machine ya tricher za wana et puis dépouiller mais au sala manuel mais et puis baza ko na besoin machinité parce que tant ba tricher ki na papa Tshisekedi bazali ki na machinité mais bon posa baza tranquille nazo la sabino ndenge Félix Tshisekedi azolo bané tranquillement que ba ko gagner donc baza kozwa victoire na suka bon biso to éviter to za libande za katité peut-être mais en tout cas ngai vraiment na éviter ndenge ni ba kosala pour ba gagner bino mo bolanda oyo Félix Tshisekedi alobi ke sur l'équipe donc a remema UDPS tina suka ba gagner. Il s'est passé ce qui s'est passé en Suisse. J'aurai l'occasion d'y revenir lorsque je serai à Kinshasa. Je reconnais mon erreur et je crois que même si on est leader d'un grand parti, surtout comme celui que je préside, on reste quand même humain et l'erreur étant humaine, je reconnais mon erreur. Je l'ai commise, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'étais vraiment parti jusqu'au bout pour défendre les intérêts de mon parti et je l'ai fait. J'ai flanché en dernière minute, le dernier jour, peut-être fatigué par toutes ces heures de discussion, de débat. Mais bon, nous n'y reviendrons plus. Je crois que l'honneur aujourd'hui du parti est sauf. Et comme l'UDPS a toujours été habitué à faire, à affronter les épreuves, je peux vous promettre que je passerai tout ce qui me reste comme vie à laver cet honneur, à relever notre parti et à aller à la victoire. Quand j'ai été élu à la tête de ce parti, j'avais promis que nous irons au pouvoir. Ma promesse, je ne la retire pas, je la confirme. Nous prendrons le pouvoir cette année. Croyez-le. Voilà, je vous remercie encore pour ce geste symbolique, mais ô combien chaleureux et important. Je vous souhaite un bon retour, il est tard, et que Dieu vous bénisse vraiment, vous bénisse de toutes ses forces, parce que ce que vous avez fait me va droit au cœur et me soutiendra. Je voulais vous montrer que merci vous n'êtes pas seul. Merci. Vous avez des gens... Ça, je le savais parce que depuis que j'ai pris la décision de retirer ma signature du prix, je crois que le nombre de sympathies que j'ai reçues m'a impressionné. Que ce soit de nos compatriotes, comme même des observateurs étrangers. Et c'est vraiment incroyable. Je ne savais pas que ce que nous faisions au Congo avait un tel rayonnement international. Et cela me conforte encore dans l'acte salvateur que j'ai posé. Et je vous remercie. Je vous remercie de me l'avoir fait remarquer et
je vous remercie de m'avoir pardonné aussi. Parce que c'était... Donc, Binomo Bokindeni Félix, Azali Koloba, donc, alobi tranquillement, donc, que vraiment, base la sunaye, qui va gagner. Bon, total, kaka vraiment, les 23 pays à Kalate, vraiment, Tozali, Koye, Bate, Tokosuka Wapi. Mais, Fayulu Baponaki, et Fayulu Baponaki, national examine pe Fayulu avant, Azalaki naye contre peu élection, Aloba, même, Kambangu, Aloba, qui est incompréhensible, mais, bon, comme Fayulu Aloba, qui avant, pour la élection présidentielle. Élection, oui, mais sans machine à voter. Mais, élection, il faut salement té. Toko tika té élection, salement, choki bâti machine à voter wana. Toko tika yango té. Et l'ingolo boyke, nous ne boycottons pas. Toko boycotter ba élection té. Mais, toko kende na ba élection té, toko tika pété, nanga, asali sa ba élection na mboka wana, avec machine à voter, c'est deux choses différentes. Donc, na banza, boykinga malamu, Binomo Bolandi Oyo Fayulu alobi, donc alobi qui a retiré la jamais nanga la élection avec machine à voter, mais le Sugoyo Fayulu a commis naie, donc pogné nganaza pour ndengba poni Fayulu nganaza pour candidat commun. Et ça la Fayulu les amutumsu, mais ngana ningaki ba opposant ba sangana ba bimsa mutumo nganaza pour candidat commun, mais si 48 heures, même pas 24 heures, va changer dans le bout, si donc IDPS na côté naie, Camer na côté naie, donc Fayulu na côté naie, donc zomo na ka et komika fitakani et komika ka mbeba na mbeba, tozo comprendre tout ce loco. Tolingite tozo comprendre, mais si on a d'autres exemples, si on a zalagi neti ba pays oyo donc ba puissance oyo ba pays ba puissance oyo mondiale ezalaki bazana bouton. Il y a code nucléaire, donc bouton les élections, pas fini, Mbalamoko allez bombarder Batutu. Si vous n'avez pas de PCK accord, de ce que vous avez bombarder Mboka Morobo, mais si vous avez pas de pour rien. Donc pour dire que vraiment il faut qu'on y ait banane makamouni nous autres ngana ndimite que Batouana pensa ba homme politique on a ba yakika ba pesi ba papier moko ba yebite ba yeba ba yebi contenu na mota ta contrat travail au yebo lem so ba ko peso 24 heures otangi bon o makamezo engagé parti na yo makamezo engagé mboka donc au yeka ba yebite au signer mais non mais tous à sérieux de tous à sérieux. Donc, si vous avez une bombe nucléaire ou bien donc, net va payer, il y a ma casse, donc, au pouillé, après, on a bossé. Donc, tous comprendre sous tes Congolais, Yangwana, donc, tous comprendre. Moi, c'est quoi Fayulu, Bamsou Baboyaye, oh, Félix, Bato Aboye, Katumbi, n'en parle même pas. Donc, Kamere, pareil, Bemba, pareil. Donc, si vous Congolais, Yebi, ma Kamtolingité, to Yebite, Moutou, tout au Gocha, et ça a un problème. Il y a une émission sur la MNG Radio 99.7 FM. Monaki batunde bazo benga bazo benga oyete donc congolais place to komi to zali ko comprendre ata et loko moko li susute donc congolais communauté mutu eza ya ko bebe loko penza na moni kana che Kabila nyanga la kata wana reçu ezali ko diviser ba congolais. Ko bébé ça va congolais mais tout wana penza donc canadien a réussi en gros donc les alliés tout ça les alliés pour na makambo ceux qui mbongo to kasi congolais au bébé na pani bazo bébé na likolo ya mbongo donc vraiment les alliés mawa parce que Kabila ti le loka na chance au bon mabatu na fc bilo ki a bomi betidia botala yemo président de la république alati batenya ba soldat mais azo tambola na costume botala na bebejo botala na image na wada kisabino na kasi bo monake azana munduki na kati ya pantalon na ye donc yemo aza prêt ya ko boma batu donc aza mutu moko tokoti kile tante bino moko bomuna ba image ke azana munduki na se ya costume na ya dati azana munduki donc yemo sanguinaire donc ako hésiter tene du biso bo batumso bakanza netije net biso bo so toke na bakini na ba ko lia biso kanambe net biso bo kanambe yemo ko zwanga penza donc ako barengai mais kanambe so ka zunganga na yebi déjà que ako barenga mais barenge kanamba peut-être que dans so appelle coup de tête mo pe bodo ko ata barenga a comprendre que na suka que non azo pe coup de tête ya Kleboa. Donc kanamba za sanguinaire bino mona na ximino image botala sutu yemo kalati costume azana munduki na kati ya costume ne parce que mo soke baby il faut yemo pas bon mabat. Donc vraiment tozali
Congolais toyebite ceux qui toko suka wapi donc to sambela kaka na papa Simon Kimbango na nzambe asalisa biso mboka na biso wana to s'en sortir mais nazali komona ndenge toko s'en sortir te donc bato bako kufa kaka parce que makambo mususu ezali te donc ndenge na lobaka ke donc opposant bazalaki bien so bazalaki bango nyonso tunga naza pour candidat commun mais sikoyo Félix aza côté na ye Kamere côté na ye bazo représenter quand même ba voix moko ebele vis-à-vis même la communauté internationale za soni na communauté internationale penza ba monique donc toza ba tout le monde est aventurier donc ezali soni ya kosakana te bondimi likambo après donc bo changer bon to boité muta ko changer mais na façon ya makambo wana te na façon ya makambo wana te za makambo zo représenter mboka donc tozo présenter mboka tozo représenter mboka donc ko changer kaka boule ka boité ceux qui bo changer on ndenga bien to monique Félix azol ba calmement ako gagner bon to tala ndenge nini ekoleka donc bino moko na tibino parce que batu na batu bazol ba vection na bango c'est la raison pour laquelle bo monique une émission à radio na MNG radio na koyambela bino mutu moko ya oyo bazalaki na kati kuna pour pas sa version na bango après biso na suka to ko sala boule na biso bo comprendre bino moko bo yoka oyo Jean-Pierre Mbemba azali koloba avec mawa ndenge ndenge na kati alobi penza ke bayebaki na bango tant bazo yake ba ko voter Fayulu et puis ezalaki loko moko te kezaki par surprise te bayebaki makambo nyonso surtout bakendo sala kuna bayebaki na bango bien avant donc bino moko boka Mbemba wazo. Nous sommes réunis à partir de vendredi 14h jusqu'au dimanche 17h. C'était un point de beaucoup de cordialité entre nous. Il n'y a jamais eu de tension, si je peux dire. Est arrivée l'étape, après discussion sur la rédaction de l'accord lui-même et le fonctionnement de l'accord, le projet que nous avons de pouvoir mener à bien un projet, une vision pour la République Congo demain, l'étape du choix de notre candidat commun de l'opposition. Là-dessus, la médiation qui nous a entourés et qui a permis à ce que cette réunion puisse se dérouler, a laissé le choix aux différents participants, candidats, de pouvoir trouver par consensus et désigner par consensus le candidat. Pour cela, les 4 candidats retenus sont restés entre eux pour pouvoir discuter. À l'issue de cette discussion, le mode de vote était plutôt le mode accepté par les 4 candidats pour la désignation du candidat commun. Alors comment ça s'est opéré? Et tout le monde était d'accord sur le choix. Sinon, on n'aurait pas été plus loin. Les 4 candidats, sous proposition donc de la médiation, et tout le monde l'a accepté, avant même que le vote puisse s'opérer, et après l'échec du consensus, si je peux dire, chaque candidat avait un bulletin de vote où il devait inscrire son nom et un autre nom d'un autre candidat, parmi les 4. Lorsque ce vote a eu lieu, la facilitation a comptabilisé l'ensemble des voix et restait 2 candidats qui avaient le plus de votes. Alors, si mes souvenirs sont bons, Félix Tshisekedi a eu 1 voix, Vital Kamerhe 1 voix, M. Matungulu 3 voix et M. Martin Fayulu 3 voix ici. 4 voix, pardon, 4 voix. Et ensuite, nous tous, les 7, les 3 qui n'ont pas participé, c'est-à-dire M. Katumbi, M. Mouzito et moi-même, nous sommes revenus dans la salle. On nous a lu le résultat et nous devions maintenant tous voter, les 7, entre M. Matungulu, qui a eu 3 voix, 2 voix, pardon, oui, et M. Martin Fayulu, qui a eu 4 voix. C'est à la suite de ça que le résultat du second tour a été comptabilisé et ça a donné M. Matungulu 3 voix, si mes souvenirs sont bons, et M. Fayulu 4 voix.
La règle était celle-là, elle était connue par tous les participants. Je me rappelle même d'une expression de M. Félix Tshisekedi qui disait Duralex, sed lex. C'est lui-même, c'est venu de sa propre voix. Monsieur, effectivement, Moïse Katumbi voulait faire une motion à un moment donné parce que il n'est pas à secret, parce qu'il a dit devant nous tous que son choix était porté plutôt sur Félix Tshisekedi. Mais M. Félix Tshisekedi et aussi bien M. Vital Kamerhe ont dit non, nous acceptons le résultat. Il n'est pas question de revenir sur les règles du jeu que nous nous sommes fixées nous-mêmes. Et il a répété Duralex, sed lex. Cela dit, on a tous félicité M. Martin Fayoulou. La réunion s'est clôturée. Nous avons tous signé la lettre de désignation de M. Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition. Tout le monde a signé. On l'a félicité, tout le monde l'a félicité. Et puis la réunion s'est achevée. Nous avons tous été, nous étions là à la fondation Kofi Annan, nous sommes retournés à l'hôtel qui abritait tout l'ensemble de ces réunions. Eh bien, nous avons tous communiqué, tous ensemble. Et est arrivé 24 heures après ce que nous avons tous entendu, un choix curieusement différent, parce que l'acte d'engagement est très clair. Cet acte d'engagement, nous l'avons tous discuté, chacun a mis également, si je peux dire, sa pierre à l'édification de tous ces accords, où chacun dit et reconnaît que, en cas de trahison, de non-respect de ces accords, chacun se retire de la vie politique s'il ne respecte pas ces accords. Et d'accord de subir l'opprobre de la nation et de ses pairs. Aujourd'hui, je suis très étonné d'apprendre que c'est fait le jeu d'une manipulation, d'un trucage. Je crois que c'est malhonnête. C'est très malhonnête. C'est très malhonnête. Bino mo Kimbe Bandenga qualifié bateau balongwaki na balongolaki ba signature na bango mondenga qualifié bango donc siko me bateau na pe bazol ba version mususu donc sikoyo donc mutu pasi kaka na mutu pasi to ebite soki toko suka wapi donc 5 minutes ya lelo ezalaki peza pona ko beta c'était na makambo oyo na lobele bino na kati donc nazo rappeler bino susuke samedi oyo donc oyo ezali 5 minutes avec César Ngadi ya télévision na radio tozape na MNG radio émission rendez-vous avec le patriote donc samedi oyo après arozwa UNC ya Vital Kamerhe tozoki chatumba apesi version na ye samedi oyo le 24 tozali na mutu ya IDPS ya Félix Tshisekedi ya za chargé de mission na ye akozala na biso po ayebisa biso version na bango parce que bango bazo lobake Félix Mutu a sauvé mboka na biso parce que ezalaki complot po contre mboka na biso toko découvrir yango ya wana sengi na bino bo benga en direct en live bo poser ba question na bino ekozala samedi de 14h à 16h. Après la version de l'UNC de Vital Kamerhe par rapport à l'accord de Genève, ce samedi 24 novembre 2018, je vous donnerai l'occasion d'écouter celle de l'UDPS par le biais du chargé de mission, M. Massamba Kinwani. Je suis M. Kinwani Kamitatou Massamba. Je suis chargé de mission du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je confirme ma présence à l'émission de M. César Ngadi pour parler de l'accord biaisé de Genève, qui est un accord que nous qualifions d'un complot contre la République et contre l'opposition. Ndenge kaka na ebisaki bino pe na prometaki bino il faut toyeba réellement nini elekaki na accord ya Genève toyeba vérité ya bato bazalaki na kati kuna oyo baponaki Martin Fayoulou comme candidat commun ndenge boyebi Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe balongolaki ba signature na bango.
Samedi 24 novembre 2018 na émission na Bino Rendez-vous avec le Patriote. Na Koyambela Bino, cette fois-ci membre ya UDPS, chargé de mission, ya Félix Tshisekedi na Kombo, ya Massamba Kinwani, akoya couper sa version na bango ya UDPS pour bango balobi, ezalaki complot po na mboka na biso, donc Félix Tshisekedi abikisi mboka na biso, boko yoka ndenge akoloba, donc bo hésiter te po na ba question na bino, bo poser yango ekozala émission ndenge boyebi ezali émission téléphone ouvert. La confirmé présence Nangai Kinwani Kanitatu Massamba chargé à mission ya président Félix Tshisekedi Tshilombo. Na confirmé présence Nangai na kozala na émission César Ngadi poto solo là na peuple congolais. Toye boye babo solo na maso elekaki na kati ya corps wana ya Genève oyo tomonaki ke bato ya mitema likundu mitema ya mabe bakende kosala likopa mpona kopepisa lokumu ya opposition pe lokumu ya mboka. Ça se passera le samedi 24 novembre 2018 de 14h à 16h sur la 99.7 FM MNG Radio. Dès qu'on a 5 minutes, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. C'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, Kanache Nyanga Nakata Kabila akoki ko bikate. Kabila ko sala passation en pouvoir na mboka na bisote, azo mérité yango te. Kanambe Kanache, il faut azoma solo na mbuchu to na dikosi. Donc à très bientôt dans 48 heures. Avec Sepela TV, besoin coûter au Kima Banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tungsate maman, comme tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, Roka Bilinga, Sepela TV. Amis internautes, bonjour. Retrouvez-moi, votre journaliste de marque Mado Chako, la Oprah d'Afrique, la Venise de la République démocratique du Congo, dans votre nouveau concept Arbitre. Votre émission qui a pour but d'accueillir tout corps de métier artistique. Mado Chakola Oprah d'Afrique arbitrera bien sûr le match qui se tiendra entre votre invité et vous à la radio Nouvelle Génération MNG 99.7 tous les jeudis à 14h30. Rediffusion le dimanche au 01 64 38 54 68. Le numéro WhatsApp 07 68 95 58 03. Je vous assure, soyez nombreux à participer, vous ne serez point déçus. Restez scotchés, celle qui vous aime, qui vous estime. À bientôt. Mote Bandeko, merci Ndebo Yaminga na Bandako Nabino. Tobanda désormais Kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga komo na Jean-Paul Djamba, dans Naza Ndeko Nabino, dans Naza na poto depuis Bamboula Ebele, dans Nalongwa Kisasa, na kolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal. Banda na longwa na yapoto musala musuna salakate na zakaka na bopito. Donc l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et ngol banini motema na biso ezali pompe et un muscle et aka neti likofi motema mutu so neti likofi na ye. Sikoyo motema wana musala na ngoya nini ko poussa ko tindika makila ya propre na ba misisa minene na barrière. Diabète eza sécrété na
moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas. Pancréas ou pancréas yango ezosécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala ya insuline eza nini? Eza soki olie yango ezoréguler ezotia donc soko lié et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya makali AVC. AVC eza nini? Accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bien la mukuse. A ezali accident oyo ekoya à tout moment. Eza brutal. Siko V etali makambo ya vaisseau, ba vaisseau ezali ba artère, ba veine oyo eza na cerveau. Et puis C cérébral etali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si vous classifiez en mode 2, les amis balais, les AVC au babengi ischémique, na AVC au babengi, continue à vous conseil, quand on dit maman n'a pas de bananaï, n'a quitté là. Papa Dembaki, de Kama Nyamase, la dièse. N'a pas quitté na pondu, cause la zoto madame et de qui, l'osso. Nyama mbisi na pondo. Merci.